Maintenant l'embouteillage. Ça va? C'est comment? Allez maman. Voilà. Attendez-lui. Totoni botoli mingi okomisi biso na kinya na kiemba. Papa tobeleli yo na mokolo lelo na esika o nzela ezali na mosika kasi yo komisa biso na kinya bakolitere mituko oyo topesi bango na kati ya maboko na yo yo bokomema biso na kinya nokisa mvula mapamboli na biso bana na yo oyo elingi yo tekesisa makasi olingi monguna te na kombo ya tata moto tololi mosantu tokosengaka maso amen. Fungola matoi na yo po kokako banda tongo tina ngonga oyo batela biso pe na mwa minute yango nde tosengi na kombo sato ya boni nzambe tata mwana mpe tata molimo santo amen. Amen. Eza pe kote na force la vité pas ah? Là, il vérifie. Ça, c'est papa. Merde, tant que tu le dis, ça peut être. On a rien à dire. On a besoin pour la maman. Celui-là il se casse après. Il se casse.
Oui, docteur. Comment tu vas? Arrête-toi. Grand docteur. Calme. Oui, ça va? Tu vas bien? Oui, très bien. Comment? Non, on roulait derrière. J'ai vu madame. T'es venu? Ah bon? Madame. Ouais, je sais. Mukaya Andy Azate Bamanisa Christopher Nongala Nongala Azate Non, Laurent. Voilà, Laurent. Laurent Oumba. Présent. Aujourd'hui, filmé. Oui, garçon. Nabokoti na mboka kamba esengeli na moto nyonso alongola sapato liboso ya bakengeli to pe basurveillant nesika ya bosonto tolongolaka sapato eza na mokanda mwa nzambe na Exode chapitre 3 verset 5 longola sapato na yo ngonga nyonso oyo eza na kati ya mboka bule kotia makelele te koloba mongongo makasi te kobeta sifle te na kati na mboka bule kobwaka soyi te na mabele ya mboka ya bule to kosala nzongo te oyo tobengi petit besoin grand besoin na mabele to zamba ya mboka nkamba eluselemi ya sika besoin nyonso na kati na toilette ndenge moko na bokoka bana Israel atoki na zamba timuna libulu otie okundi eza na Deutéronome 23 12 à 14 epekisami makasi
komela mpe koteka likaya diamba mpe masanga epekisami koswana kobunda omboka kamba okwei na mibeko bamimisi okofanda na nkamba tobundaka te toswanaka te 1 Corinthiens 5 2 à 7 epekisami kobwaka salite na kati na mabele mosantu bakanti na poubele ezali mwana mobali alataka ekoti te omboka ya bule kaka bikoti oyo eza autorisé na lingomba na ndako ya nzambe togangaka te esengeli kotosa bangonga nyonso ya mabondeli awa na mboka ya bule se kosambelaka mingi mondimi Daniel chapitre 6 verset 10 epekisami kokata nzete ya mobesu awa na kati ya mboka ya bule kaka na etinda ya papa epekisami kokima mbangu na mboka ya bule epekisami kotambola na velo omboka ya bule kosala bonganga kisi te awa na nkamba ya lusele oyo atindami na gouvernement mpona kokengela nkamba ye wana kotaka na munduki na kati ya mboka bule mbanza toza na barestaurant ya lingomba biloko ebeli kuna na kati bato baliaka pamba bapesaka mbongo te kasi libanda nde toza na barestaurant privé oyo topesaka mbongo epekisami kokota na biloko na nzoto na kati to mpe na libanda ya kilongo epekisami kosimba biloko to mpe fololo ya kati mpe na libanda ya kilongo kozala na bosembo komikitisa mpe botosi na kati ya kilongo libanda ya kilongo tosambelaka na se ya motema 20 heures ekoti place wana tosambelaka te ekomi bangonga butu avant culte atongo soit ya dimanche fête oza na makambo kosambela okokende kosambela libanda ya kilongo soki tosi tokoti na kati ya temple wana okozela soki ke tobimi papa zwi honneur wana nde oke kosambela wana libanda ya kilongo chaque 5 heures boza obligé bamusicien kozaka parade wana eza mabonde na libanda mpona kokota na kati ya kilongo kaka na lotomo ya papa soki apesi nzela mama aza na periode akotaka kuna te tolongolaka biloko ya matoi chenette montre câble mbongo téléphone sac portefeuille biloko nyonso wana ekotaka te à part baga mariage nde eza autorisé na lunette ya miso totutanaka nzoto te na kati ya kilongo makelele te kosimba ni photo ni fleur landa consigne bakolakisa kuna na kati yango wana okosalela na nsima ya kopesa lokumu mpe nkembo na mokonzi wa bule na pokwa esengeli ete batata to mpe bamama bazala esika moko te ntango tozopesa mpe papa honneur motu nyonso atelemaka mpo na lokumu ya mokonzi na ntango ya kolala batata esika na bango bamama mpe esika na bango epekisami koteka mpe kosomba na mboka bule pamba te ezali zando te ata lipa kwanga eleki na mbanza kosomba te lima na mutu wana libanda okende kosomba na libanda epekisami kozwa bilili to kokanga foto na mboka bule soki ozwi ndingisa te ya bakonzi ya presse information journaliste oza na mposa foto souvenir baphotographe bazali bakangi foto opesi mbongo osokoli bilamba na yo okotandela yango libanda ya mboka bule kasi na kati te yambo ete osokola na mai ya nkamba okosokola nzoto na yo na mai mosusu na linyoka na savon osilisi kopakola eloko te na nzoto tata okobongisa coupe to pantalon mama liputa na yo bafongolaka baporte ya mai ya nkamba na 6 heures ekangamaka na 18 heures mama aza na periode akotaka na mai ya nkamba te lino mikolo yo asalaka soki ekoki ntango okokoma kuna okoti na kati mama okosambela nde olongoli bilamba liputa na yo okangi na tolo bage ya mariage nde kotikala biloko nyonso wana olongoli papa okoti na kati
olongoli bilamba osu coupe na yo ya molayi olati to le polele soki oza na coupe te pantalon oza marié bague ya mariage etikala biloko mosusu olati olongoli yango nde osambeli okiti na mai kuna todindaka mbala misato osilisi omati mpona papa osambeli osechange mama okosechange nanu nde osambeli mpona nini okoki kosambela mutu polele te bilamba odindaki nango babongisi esika kuna na kati ofini yango malamu ozwi elamba na yo obimi nango mokolo wana kopakola eloko te na nzoto oyo okotaki na mai ya nkamba soki oke kotoka mai ya nkamba okokuta bakopo bisika wana ngambo ya batata ya bamama ozwi kopo osambeli otoki mai ya nkamba oza na posa ya komela mai ya nkamba kuna na liziba toka ndambo ya mai soki omeli yango osilisa mai nyonso wana mpo soki etikali kozongisa yango na kati te kosopa yango mpe libanda te okutani na papa olobi makambo na yo esili apesi yo mai ya nkamba zala na kondima ete obikisami traitement mobimba nyonso yango wana oza na posa ya mabele ya nkamba zonga owa na premier poste tokolakisa yo esika oyo tozwelaka mabele ya nkamba na kati ya mboka bule mbanza okotonga ndako na yo moko te epesameli nzela te na mondimi kimbangiste to mpe oyo azali mondimi te ya kotonga esika nyonso oyo alingi kotonga awa na nkamba ya yerusalemu ya sika okokende komilakisa to mpe komimonisa na bakondi ya mboka ya bule soki papa apesi nzela ete moto afanda na nkamba osombi mabele otongi ndako to osa mibeko soki osali mabe oyo esengeli ete babimisa na nkamba mpona libela ndako wana otongaki awa na nkamba etikala lingomba mpo tosi mibeko ya nkamba te esengeli na bato banso oyo bazali koya na nkamba ya yerusalemu ya sika bafanda na ngonga esengeli mpe kotosa mibeko ya mboka ya bule mopaya to mpe aye mosala esengeli ete amikomisa na basali ya mboka bule mpona koyeba ye kobanda na 1921 kino na ntango oyo soki moto aye nkamba mpona lipamboli to lisalisi tata Simon Kimbangu esengeli asalisa ye azonga esika ya utaki pamba te lipamboli to lisalisi epesamaka kaka mbala moko mbala ebele te pe moto akobika kaka na kondima na ye. Hébreux chapitre 11 verset 1 à 30. Soki moto aye misala na nkamba misala esili azonga esika ya utaki moto nyonso alingi koya nkamba esengeli amema kimbangi mpona bakimbangiste recommandation mpona banon kimbangiste mokanda ya lingomba epai yo outi tangu oye awa na nkamba opesi mpona biso toyeba ntina ya boyei na yo soki oye nkamba libela okoya na transfert na yo ya libela soki oye nkamba papa afandisi yo wana likambo ezali te epekisami koyiba awa na mboka nkamba olokoti eloko ya mutu kende kotika yango na bureau ya ville sainte ya bakonzi ya lingomba bakobelela oyo abungisaki akende kozwa eloko na ye epekisami kosala ekobo awa na mboka nkamba yerusalemu ya sika mpona kosilisa esengami na moto nyonso kotosa mibeko zomi ya tata nzambe awa na mboka nkamba yerusalemu ya sika pamba te okoki kobima te na masumu moto nyonso oyo asali lisumu na nkamba asali yango na miso ya tata nzambe moto oyo asali lisumu esika ye auti akoya kosenga bolimbisi ya masumu na ye na nkamba kasi oyo asali lisumu na mboka nkamba kolimbisama ezali te biso banso tolandi mutu nyonso awa ayebi mabe na ye mutu nyonso awa ayebi masumu na ye
ndenge toza bomoi tokufi nanu te toza na chance et puis toye na Yerusalem esika nzambe azali okobanga nini sosola mopanzi ya temple papa pasteur moko azalaka wana mama pasteur azalaka wana soki likambo ezali ende kotubela po mabondeli misala sacrifice oyo ekende pamba te ozonga mapamboli elanda pe lobiko mpona nini ozali ya kobongama ndenge toyoki soki totosi lipamboli ezali wana na ntina na mibeko ya Yerusalemi nzambe te oyo bayokaka liloba ya nzambe te quelque soit lingombo osambelaka awa ozali mondimi yango wana omoni mangomba mosusu na esika wana elateli bazali kokoka te alors ntango oye na Yerusalemi esengi batalisa yo bilamba nini okolata na oyo okolata te mama okoki kolata liputa moko te na nzoto na yo kaka olatika liputa moko epekisami maputa mibale soki olati jupe robe obakisi liputa likolo problème ezali te bilamba nyonso ya mikuse epekisami kolata yo mama bilamba nyonso transparente epekisami bilamba nyonso oyo ekangi nzoto tobengi basercor epekisami ndakisa jupe tricot robe tricot bajupe bazoka ndenge nazotanga wana boyebi yango deja bilamba oyo eza na bepasola ya milai mipende na nyonso eza komonana yo mama epekisami luka kaka odiminue yango soit bakisa liputa na likolo bilamba eza kolakisa tolo polele mokongo polele brakase buka mapeka epekisami kolata bamodele ya queue de poisson eza bamodele ya lopele ya mbisi modele ya sirene epekisami kolata okosombela yango na zando ndenge wana soit te okoki kotongisa yango modele wana mondimi akolata yango te foulard autorisé 4 coins kangela yango na nsima eza te lizita mopanzi likolo te kangela yango na nsima epekisami kolata echarpe yo mama bilamba ozwi bilamba ebele otondisi na moto ovimbisi kifunda epekisami bamodele oyo bino bamama bokomi na yango ya kolata foulard olati foulard ozokangela yango na nsima style ya nwani boyebi yango nde nazo kodetaye epekisami menche plante kabelo singa ya Brésil epekisami kolata yo mama crayon rouge à lèvres cils fond de teint base manzak vernis epekisami kotia biloko wana yo mama biloko ya matoi ya minene te oyo tobengi ba gros calibre epekisami kaka ya moyenne otiaka bakable na maboko moko to mibale ezala ya moke mpona yo mama 1 Corinthiens chapitre 12 verset 23 elobi ete mama akoki kolakisa eteni ya nzoto ya soni libanda te esengela finika yango malamu elateni yayo mama ezala bien tata basorte de coiffure okatisi mopanzi otiki liboka ya suki yo mondimi epekisami papa abokolaka mandefu te papa atobolisaka matoi te papa alataka chenete na kingo te bakable na maboko babagesa mariage epekisami bilamba ekatana na bajono tobengi bakata fumbwa boyebi yango epekisami bilamba ekangi nzoto nao makasi epekisami bapantalon sylvestre training oyo tobengi bajoking ekotaka na temple te parce que soki oyena elamba wana temple avo okota papa pardon dimanana elamba ekotaka libanda okolata yango ezala tata ezala mama tatouage na nzoto epekisami oza nanu bomoi okufi te obenga mutu kaka mpo na loyenge ya mokili yaka kotianga tatouage na nzoto c'est-à-dire ozali kofalsifie nzoto oyo nzambe asala na image na ye basi badesina yo nyama na nzoto na yo ndeke fourmi sirene nyoka makomi moko songolo mpakala voire même kombo na yo badesina déjà na nzoto na yo papa loba bolongola batatouage wana mpo soki okufi ke otubelaki te mpo na tatouage wana okokende lifelo parce que oza déjà na indice na nzoto ya nzambe biloko nyonso wana papa aza kolakisa po ete tobika po ete tobunga te okomona mama mosusu
maman longola crayon ate pardon papa oyo eza ya garantie donc epa na ye elongwaka lisusu te aza atia soki ya 6 mois soki ya 1 année po elongwa te crayon wana epekisami nyonso wana po ete nzambe azongisa biso na place ya liboso po ete tozongela pouvoir nde biloko nyonso wana nzambe aza kopekisa biso soki otosi eluselemi ozonga na yo mapamboli ezali nyonso toyoki esalisa biso pamba te eza kaka mpo na intere na biso moko na kombo ya tata mwana molimo santu amen, amen. Liboso ya kokota kaka kuna na mibeko elateli topesi eza théorie te eza pratique wana va kokota kaka obandi deja kobonga namonaki mosapi kuna na nsima mokonzi olobi nini merci mokonzi ya liboso ezali na mbula moko ndenge toyaka na kamba soki oyemba lepele tokoki kokitaka tosokolaka na lere nyonso toyaka ya mibale libondeli oyo tosalaka va tokota na mai ya kamba tokinda mbala misato soki tobondeli libondeli wana kati ya mai ya kamba